bazo finga faire pas maki vie jaloux mais bon oui la sala petit on a dit dis-moi le biango na ba passeport na ye pour voyager comment que ba problème ba te muta boma la samba bokata parti oyo eza faire yandeni oh faire ya pour basala ka mabe batindaka bato bakini ko menacer ba mission na passe ba répétaka ya zala kitamo yo ba yibisi yango akota na car ayakna la samba kota na la samba kota bima akinda na oh kalate yo bakazi la samba tilelo histoire vraie tout na bato ba yo ça ba demo na ba demo aya kota la samba bima kalate yo bango na de lo basanga pas ko répéter bakoma kiso bazo bakalo wa jibe ba répéter si je zala rasute ozomona faire mutabuma la samba ozomona frère bandoki na bandoki bato wana ozomona alors lelo oyo soki selo alobi soki lobeso alobi bato bazo finga ngoni to bozaka ba fanatique na mona petit boko Diego fi atelemi azoloba ata otie date likolo ya mai musicien présidentiel azaka moko baobenga yo te okoyemba nini okoki obina nde parce que yo de base oza danseur oyemba nini yo mutakala okanisaki baobenga rouge petit na biso okanisaki yo ndeleki ya président petit bakobenga yo te oyemba nini okokauka okuna il fallait eza papa yave ayemba na mbongo na ye ya babebe l'homme qui défend la république démocratique du Congo mundele abosani na basusi na ye azalaki ambassadeur mundele wana oui c'est vrai bino bosakanaka en tout cas Fachi Beto voté papa biso tozalaka baopposante mais non yo il faut tikala tina 2100 tokovote yo pona acte wana osalaki papa yave kobenga papa na biso biso bagolo tozalaka mobondo na préféré na nga nayemba devant président ke nake obeta na stade de France oyo bato baozala te santo la golaise est visible mère de mère papa Hervasa musicien présidentiel ya biso dynastie 82 vrai chéri na kati ya Switzerland otali mwasi okumisi nzambe boss de boss Jomar ya biso boss omoni papa Hervé musicien na aliro ndenge makambo ekende vi na biso rasonda kozala perdant face à Fergola sur le plan business parce que lelo Fergola construire une autorité na makasi na Europe Fergola ba concerné ba frappaka ba billet ba somba ba bien na ba site ba somba ba bien na physique ba somba ba billet soit na salle soit na Fnac ba kini ko somba ba billet d'une manière proprement dit tout na ba site ba sala ba réservation ba billet na bango ba sala ba carte bleue alors vient biso rason à sala erreur moko ba waror ba kosaki pe ba continuer ko kosaye ce qui vient biso se réciser avec le temps concert na ye Adidas le 18 mais que ça la concert ça la plein mais ce qui vient tout mutu makasi azo s'entêter azo continuer ka kotika bato na ba communicateur na balika na TV ba boya feri ba diminuer feri ba wanga na feri ba boya force na biso ba golwa wana vieux relation na ko réussir te alors ce relation ça pour ça réussir ayi ça ba communicateur na ye ba s'attaquer sur la vérité abenga lekini la dance s'attaquer na vérité ba tika Fergola libre choix ba beta concert na bango soki baza ko continuer kotia Fergola makelele kotia ba golo makelele ikoza la fin ya carrière wera son mokolo le 18 parce que ba golo ba mtema mabe naza golo naza pe gladiator na biso tuza mtema mabe c'est là où tu relaxes mtema mabe na biso ba billet to somba ki nyos to koya na concert te vie concert ko sala ndenge ya ne Patrice sala ki concert za ki bato bazate parce que lelo ba fanatique ya musique congolaise baza ba golo ndambo ba warrior 100% ba fanatique ya musique lelo 70% ba fanatique za ba golo 20% 15% ba warrior le reste 15% ba kabone ba nyonso alors ce que artiste aux ba événement munene soko mikika na Fergola ko ya koloba mabina Fergola to ba communicateur na ba communiquer mabili ko afere iba ki événement na zako ya mukoleza ko ya e baby eza stratégie ba golo ba ti en place pour ko barrer ba lokuta ko déstabiliser Ferry
bagolo lelo bakomi trop mentir, bakomi osala blague na artiste na bango te. Tolo bango eza pona sentiment te, mais tolo bango parce que eza vrai. Biso nde totie stratégie wana biso batamba en tant que bagolois. Tosalela yango eza baton na biso tokomi kobeta moto tu. Ozala mokolo, ozala mwana ya golois. Baza motivé. Parce qu'ils savent que la musique na biso eza na moto azo représenter yango valablement za fere. Allez-y voir le président FIFA na RDC. Le seul artiste à yembi deva eza fere. Tango rumbe kuma ki patrimoine immatériel na UNESCO. Le seul artiste à bete concert na Zongo. Eza ki fere deva mindele. Alors fere aza na ligne de temps oyo aza destin ya musique congolaise. Ceux qui vont comprendre yango te nde bo combattre fere, mais ceux qui combattre yango, bo comprendre yango, botika combattre fere. Ba leader amene ya RDC botika combattre fere. Botika ya sala tana ye. Parce que poto zo fere gola, et que zo biso siècle ceux qui fait des asouté, que zo biso ngongé belé. Tous artistes aux en performance. Parce que fere mataka na podium, ako imba bénéfice que 10 chansons ça qui a kita, sans qu'il y a paiement. Parce que imba ngo acoustique. Ya katazo yimba tande micro ya yembaka public bozo yemba yepaza ko yemba zo continuer ko yemba atiki la public tante public ya yemba mais yende sikwa yemba ka susu parce que public azo na posa a yemba mais artiste tika tante pour public te a yemba ka public azo lande na sima non pas que public yemba ya landa public na sima. Alors bon salutation na événement na bineza oya so bo sali blague bon ça carré na bineza na suka. Odile amata ba live ya bagolo, moi personnellement namona Odile na live ya bagolo. Na pesi Koffi Olomide raison parce que Koffi Olomide alobaki bato ba oboma musique ya Congo eza ba génie ba chroniqueur o. Donc bino po bolobela na bino concert à Stade de France à Fali, bolobela na bino ngote. Donc bino bolobela na bino ka Odile Manzaka aya afinga Ferigola, afinga Ferigola na sens ni. Biso bagolo biso bagadiator, to finga jamais oui rason, to finga oui rason te. To respecta keta ki grand frère. Vea président na biso, vea leader na biso Ferigola. O ba betana même orchestre na 4x4. Donc masa oyo yolo oya olo banuka ke Odile Manzaka kota ba live bagolo, mais parce que balinga grand frère na ba Ferigola. Ferigola za musicien ou asala wenge maison mère wana ou mona Odile Manzaka ou mona basakara tout ça. Un peu de respect. Ndeko na ngai wera na fere bayebani na baseleo bayebani. Seleo tongo benga Ferigola chef. Seleo amninga notea yulo. Seleo tongo benga feri chef. Yosko yulo oya na TV on nous sait que wera son Odile Manzaka il faut accracher Ferigola. Yogani si Odile Manzaka tongo accracher Ferigola te. Mais et où t'es pas ba présidence. Peut-être où t'es pas wera son que Ferigola aza mwana na biso, Ferigola aza grand frère na bino, Ferigola yim tabanda wenge maison mère o tout ça wera son aibi saka Odile Manzaka. So bino bolingo Odile Manzaka afinga feri nini. Na musique ya lelo entre ta wera son na concert les 18 bon na posa concert wera son batu baya to bayate na ba débat o bino boluka botika musique ya Congo tranquille to tika ba misa ba beta to mona na miso bino bolo bakelo morale baby ça va OK baby Kulutu générique ezaka moko ngebu na bwandisa le reste to ebango te papa nini forcing boy nini osili to biso combien de fois que osili kulutu osili ezanini biso na 72 heures ya pamba to sali 2 millions de vies sikoyo un mois yango eloko te papa ezobeta te à part l'église ya mwasi na yo générique wana to obeta kama fidèle mampata nde ba consommer yango Satan la via biso dynastie 82 vrai chéri na kata Suisse maman otali moi sur komisi nzambe vrai chéri via kulutu asili kulutu Ferigola l'artiste présidentiel africain. Ferigola bakomo yambe na ba président Afrique belé. Bayambe na Guinée na Aneyo, bayambe na Gabon. Bayambe susu pa na Fachi. Président FIFA
tant bino bolobaka bulubulu Ferregola lobby na soirée abeti musique devant président ya FIFA président CAF batlete ba français batlete babi partout dans le monde ba ina kin Fer abeti devant bango aza toujours ka local non il faut boy ba tant bo finga affaire boy ba ki non level Fer azanango azana ba discrétion ebele Fer a mis seconde chance Ambelbino amour illusoire. Regarde-moi, il m'a devant ba autorité à football international. Bino bobeta na kaneawa. Mais Fer beti na soirée oyo. Ba toana ya FIFA ba yaki na bato CAF. Siko niveau Fer matisi na musique na e na niveau obino bobetela na ngotolo. Siko to ba nanya leki muninga. Et ça la rabie tant besoin au kosa bato kino artiste na bino na yiba na zana calendrier zana ba adresse. Mais ce que Ferregola zana calendrier te za professionnalité. Comment fait faire nesiko yo a beti na soirée ya président FIFA na RDC. Hein? Bino bi Fer yibanité. Azana adresse te. Comment fait-il Ferregola wana kaka? Yinde ba bengi abeta musique pour na président ya FIFA na président CAF. Na ba quelqu'un na président République démocratique du Congo. Soirée. Pe devant ba athlète international. Tant trop bien que soko yebi ko ça le loko bien. Ba ko ça toujours na posa na yo le wale lo Ferregola posa Ferregola ba mona kino la culture congolaise la rumba congolaise moto garder ngo se faire. Raison pour laquelle ba big FIFA et na RDC sous demande ya président na biso république ba ko ça ba congrès na bango awa. Ba bengi soko Ferregola ni le seul artiste ya ko yembela bango na soirée wana. Si bien vous bossez qu'à faire qui a local à yebani te à adresse te siko auto moni oyo ezanini eza faire te est-ce que ça montre bien non parce que montre bien robeta playback ba vendre siko musique na biso devant mindele wana mindela zo kasko rumba en live siko ni artiste zo yemba marka oze pe kuna kanda susu wana kanda yoga guitare zo kamola ah non et ça la rabeta on bosse kabiso bagolo mais biso bagolo toujours réaliser biloko oyo bino ko réaliser na vie na binoté et ça la bien tant bosse ka faire bozo boya faire mais faire boza na ba exploit zo sala na mokili azo ningisa monde na ba connaissance artistique na yi